Bon, bandeko, Karine Mokonzi la baronne, mpo na ngai papa robo, namoni boye. Karine Mokonzi ebongi apense na promese apiaki biso ya kosalela Nzambe. Ke apense aforce na libala sika. Wana ezali selo ngai modèle namoni nazoloba ngo mpe na titre ya sage de la Chine. Bovotaki nga parmi basage nazanga moko te toza ebele. Soki oyo nga nalobi bosepeli nango te, eza nango problème te. Tozali basage na la Chine ebele. Nakokosala erreur to nakokoloba mabe, me elakisi te bolanda oyo nga nalobi. Bokokotuna opinion, bokokolanda maloba ya basage mosusu. Mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Alors bandeko, Karine Mokonzi la baronne. Karine Mokonzi la baronne, vraiment, toyebi yango bien alinga kosambela, pe asambelaka, pe ateyaka, pe ye moko abimisaka pe na monoko na ye, ye fo asalela Nzambe. Fo akoma enseignante, po asambelaka deja asalaka, ateyaka deja asalaka. Mais fo akoma vraiment moteyi mpona koteyaka bato ebele comme nzela oyo aponi, oyo akopona. Batémoignage mpe ezali ebele, la baronne un jour akokoma mosali ya Nzambe. Bandeko, nga papa robo natali Karine Mokonzi na vie chrétienne na ye, na vie de prière na ye, akendeke na ye vraiment, ou bien naloba, akendeke penza mabe te. Asalaka effort pe, ata effort makasi te masalaka effort, na kopriye pe na koteya, pe na kozala na esprit toujours na courage fo asalela Nzambe. Donc, kote kuna Karine Mokonzi, nga papa robo na kokoloba te ke ezokende mabe na makambo na ye, na vision na ye ya kosalela Nzambe. Eloko nini na kokoloba na encourage asala ngo. Tango
sekoka selon ngai mpo na korealize yango. En tout cas tant déjà sekoka nango akoki komipesa lisusu na n'importe quel moment oyo alingi, ndenge azomipesa na makambo etali libala, alobiki akobala lisusu, adekrire biso mobali oyo akobala, alakisi biso bemission tokolanda sikoyo na 2024 garde midi, sabongisi plateau ndenge ekozala, alobeli biso abando sala. Na bawana tu eza nango bien, kasi nde mpo na nga papa Robo kote bolingo, bandeko kote bolingo na vi ya Karine Mokonzi, selon nga papa Robo eza likambo Karine Mokonzi akoki kotia yango na projet bitela te, surtout akoki kosalela yango plan te na modeli na ye ke turu azobala lisusu fa bala, pamba te selon nga papa Robo Karine Mokonzi na vi na ya bolingo eza ndenge moko te na vi ya priere, vi ya kosalela Nzambe. Na vi na ye ya bolingo mpo na ye modele ya vivre yango nga papa Robo namoni ezali échec sur échec. Donc ekendeke malamu te. Bolingo kote libala mwasi na mobali, bolingo ya kikamaradi wana na baninga na ye wana bato ebele bavivraka na bango yango ezodependre mpe kaka na ye te. Likambo ya bolingo ya mwasi na mobali, copain copine, ezodependre na Karine, ezodependre na Karine, ezodependre mpe na moto akolinga ye, ezodependre mpe koyeba très bien elakisi nini kozala na modèle Karine Mokonzi amema vi na ye amoureuse. Karine Mokonzi vie sentimentale na ye amoureuse na vie chrétienne na ye. Yango nalobi vie chrétienne na ye ekendeke malamu. Ata malamu ndenge nini te me ekendeke malamu par rapport ya vie sentimentale na ye, vie amoureuse na ye. Pe vie sentimentale na ye, vie amoureuse na ye soki azali ndenge azali lelo fo tokumisa nkolo, mpe tokumisa nkolo na mayele oyo yo créature na ye la baronne aza nango, mpo sino te ekoki komeme mpe a danger, abungisi nyonso, azangi nyonso. Vie chrétienne na ye ememaka ye na kobunga te, ememaka ye te epo edétruire ye. Vie chrétienne ezali lobiko. Yaonga papa Robo
natali Karine Mokonzi alobelaki mama na ye asala kindumba azala ndumba ntango azalaki ndumba mwana ndumba ntango azalaki jeune apratike mingi kindumba aboti mwana na papa oyo mwana na papa oyo na vi oyo amenaki mama Charlotte akomi na 34 ou bien 36 ans atika makambo ya mibali ti mokola lelo akomi lelo na 67 ans. Alors bandeko Karine Mokonzi ntango alobaka na biso alobango mpe mbala ebele na monoko ne moko ye mpe asali kindumba ya kobima na mibali 3 te 4 tasangisi te modele amemi vi na ye abimi na mibali ebele abimi na oyo bakabwani azwi mosusu abimi na oyo bakabwani azwi mosusu ye moto aboyaka to baboyi ye me ye aboyaka ebele ye moto achanzaka bapartenere. Alors Karine Mokonzi ata aza koloba bongo mibali balingaki kaka balandaki kaka par rapport ya jeune fille mosusu to mwana mwasi mosusu soki kaka alobi le passé na ye mibali bakimi me Karine Mokonzi ntango alobi le passé na ye alakisi biso mpe bapreuve ya mibali oyo deja tiki tomonaka bango mpe na image tomoni mpe vie sentimentale na ye ndenge ekei me mibali bazolande kaka. Bandeko yango nde epesaka Karine Mokonzi assurance azobala lisusu tula akobala mobali aponeli biso mpe modele ya mobali oyo alingi sikoyo oyo akotala sikoyo donc tokokoloba mobali sermesé ata kozala na baselemi te ata kozala jeune te me modele ye alobeli babengaka yango kaka sermesé mokolo kaka nde azala na mbongo na ye eza sur mesure aponi sikoyo biloko yango Karine Mokonzi aponaka makambo yango Karine Mokonzi aponaka vi yango Karine Mokonzi aponaka esalaka mpe elengi esalaki mpe plaisir me ezali vi moko ake nango échec sur échec échec ya monene asali ezali libala mbala liboso Karine abali babali ye na mobali ezalaka mpe malamu babali yo mbala moko mpe kaka tilibela baseremoni esalami na poto esalami bato baye ya ndenge na ndenge baoyo baza na couple baoyo bazali bafemme sele bahomme sele baoyo bazali baselibataire basepeli na Afrique lisusu seremoni esalami bapara basangani bato ya balabala batuni likambo nini ezoleka na lopango wana mwana papa Mokonzi abali kuzini ya banani oyo abali leki yaya ya banani oyo abali mariage eza kuna te ye aza na poto libala ezali awa bamikolo ya fami basangani
famille ya mobali na famille ya ye Karine Mokonzi. Bango basangani na ndenge ya YouTube te, basangani na ndenge équipe nationale te, basangani pe na ndenge ya réseaux sociaux te. Bango basangani ndenge libala ezalaka. Donc mama ya mobali avandi na famille, avandi na bato ya quartier, a expliqué ba membre ya église, ba camarade na ye, mwana nga mobali na poto abali. Tozokende bala ye, tozokende bala mwasi na biso, mariage eza na poto, biso pe awa na Congo tozosala. Ba famille pe bayoki, bato ya quartier pe bayoki, bana quartier bakola na mobali bayoki, bato bakoti pe sika na balabala bayoki. Donc eza événement monene na mokola lelo esalamaka pampamba te. Peza biloko oyo bato balingaka bayeba, bato batalaka yango. Donc bato na kati ya Congo ata mariage yango elekaki na palais du peuple te, me bazalaki na esengo. Motu moko te akalikilaki libala oyo ekokufa dans 5 ans, me basali 5 ans te ekufi. Motu moko te akalikilaki ke bakovanda ndako moko te, bayebaki ke bakovanda ndako moko te, babalandi baza ndako moko, batikali ovanda ndako moko te. Motu moko te andimaki mpe asouetaki mobali oyo abali akokoma okende na mwasi mosusu makambo to ekosalama. Surtout motu moko te azelaki mpe alingaki mpe na mokolo lelo azosepela aza te ke libala ekufi. De vie sentimentale ya Karine Mokonzi la baronne ezali échec. Bandeko na biso bazozo na ba téléspectateurs na ba chinois, Karine Mokonzi bokokanisa ndenge bandeko na biso bazozo bafingaka balobaka Karine Mokonzi yo soki mama na yo ye moko akonfesaki ke amema vi boye alongola 17 zemi olanda kaka ye. Bandeko, pourquoi bozalaka sir Karine Mokonzi alanda mama Charlotte? Pour mama Charlotte na 36 ans, 34 ans, soit 36 ans, atiki ti lelo ntango azwi décision eza bongo. Pe pays oyo azalaki na vie abanda komene ye moko ayebi. Mais pourquoi bolobaka Karine Mokonzi alanda? Parce que Karine Mokonzi modèle alobelaka vie na ye. Siko ntango bolobaka bongo, pourquoi pas bolobaka ke Karine Mokonzi alanda papa na ye? Po Karine Mokonzi akokolanda pe papa na ye. Papa Karine Mokonzi nandimi te ye mama Charlotte alekaki ye. Ta moso mpe ye alekaki mama Charlotte na vie ya kozwa basi ebele basheri to d'abord aboti na basi différent, no? Baza na bamama différent. Donc ta moso Karine Mokonzi alanda papa na ye defo kotalaka mpe kuna. Ta moso aza na makila papa na ye eza ya mama Charlotte te. Oyo eza kaka entre parenthèse mpo ndenge nalobi ke vi ya Karine Mokonzi
sentimental ezali échec. Ori amipesa mingi na yango bakalikili mpona kobala mosusu amipesa mingi selon ngai na kote vie chrétien na ye kosalela nzambe nga mpe tembo na tindi ye eza oyo ye moko mpe aponaka oyo ye moko mpe asalaka nga nalakisi kaka na makambo olobelaka biso mibale wana vie sentimentale na yo na vie chrétien na yo eza na mabaku mpenza te mais vie sentimentale na yo ezali échec. Karine Mokonzi aboti mwana ezali mapamboli ya nzambe toza kosepela mwana aza boni sante mwana moko kitoko kobota mwana eza mapamboli ya nzambe bato tu basepelaka surtout bino baboti ntango mwana bimi bozotala mwana ndenge azali bomoni mwana ngai kitoko bamonganga batali ye bayebisi yo mwana no na problème moko te abotami aboni sante ayokaka bien azomona très bien makambo to ya très bien wana esengo mwana mpe akomokola ndenge tomoni siko Karine azopresente biso Henrietta tozomona ye en tout cas top modèle ya babebe nyonso wana eza ebandeli Henrietta fo akola fo akoma ntina 12 ans fo akoma ntina 14 ans fo akoma na 18 ans fo asilisa baklase na ye abanda vi na ye akoma libre toza na betape ebele koleka betape wana eza betape oyoyo baparane bakotala yango sikoyo lokola aza na maboko ya Karine Mokonzi etape wana Karine moto akozera yango te mpo mobali na ye mpo alinga bala mpo na mwana mobali wana alinga mwana mobali to ayebi ke soki ayi na vi ya Karine to akepa mwasi mosusu abota mwasi wana koliba alinga bana so mpe alobi na ye te azotala modele nini kolinga bana wana biso mibali toyebi yango nga nayeba yango ava Karine abotama donc mobali ata alingi bana to alingile bana te akosala kaka oyoyo basi bakanisaka voire même akokanisa akokosala tu omoniki alingi mwana makila na bango ekutani me ntango mosusu makambo ekei ndenge ezokanisa te tozomona makambo mosusu baosala bien yo moni baza bien me makambo wana ekokomema mwana na bisika mwa mabe mpe mobali aza conscient yo nde oza inconscient oyeba eloko moko te eza na bamakambo ebele yango wana vi ya mwana Karine Mokonzi ezodependre na ye na mobali oyo akozwa te aza papa ya Henrietta te ye nde moto yali mama Henrietta ezodependre toujours na Karine Mokonzi mobali oyo akoya apesa bolingo eza oyo okomona me bolingo oyo okomona yango wana te eza fitire ya mwana yango wana kote kuna Karine Mokonzi ye moko ayebi ndenge akosala kasi oyo nga mpenza nasalela émission Karine Mokonzi amipesa nde na vie chrétienne na ye mpo ye moko moto alobaka yango
ye moko mpe asalaka yango, ye moko mpe apiaka promesse. Vie sentimentale na ye eza totalement échec. Mpo libala apreparaki yango bongo te, asuetaki te ezala bongo, mekei bongo. Donc échec. Mais vie chrétienne na ye ekokopesa ye libala kimia makambo ebele. Po ezali vie ya nkolo, kosalela nkolo. Ekopesa ye nyonso. Mais vie sentimentale na ye lokola ebimi échec, totalement échec, na yebi te so ekopesa nini. Moye mpe naloba te so ekopesa eloko ya malamu to ya mabe. Eloko nalobi kaka vie sentimentale ya Karine Mokonzi, modèle nalandi yango échec total. Eloko liso nalobi Karine Mokonzi ekokozala caractère aza nango ya ye moko, eza kaka te o alanda mama Charlotte. Ekokozala pa alanda mama Charlotte comme tel akokolanda na ye mpe papa Mokonzi. Mama Charlotte kaka te moto abota na batata différent. Papa Mokonzi pa bota na basi différent. Mama Charlotte kaka te moto achanza ba partenaire. Papa Mokonzi ye pazala na ba partenaire ebele mbala moko. Pe achanza. Donc Karine Mokonzi bel et bien akokolanda pe papa na ye. Akoza na likambo moko te kote mama na ye. Wana lisofu botala yango malamu. Nga papa robo na bimisi o nazalaki nango na titre o bango mo bavotaki ngai parmi basage ya la Chine. Na sokisi awa botikala na nkolo, botikala na Yezu Masiya de Nazareth. Kimeza na bino. Bonne année 2024. Tozala toujours ensemble. Bolingo elekebele. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo nazana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo nazana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc
bakisa moto alongola zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai babosi bazali babosi bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai babosi bazali babosi bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.